tambola na mokili omona makambu ntaba o bozali komona wana bino bokanisa azali ntaba ya solo azali ntaba te kasi kombo ya ntaba wana Noko Piroge azali mutu abongwani ntaba na Zimbabwe Congolais oya biso ya République démocratique du Congo ake kokoma ntaba na Zimbabwe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ntaba wana kombo na ye tope oncle wana kombo na ye Piroge avandaka bongo na Kinshasa na Maluku azali na bana na mwasi. Ça fait 3 semaines akomi ntaba na Zimbabwe. Akomi ntaba pona nini? Paul Balobi azwaki mwasi ya nganga epesi nganga kanda akomisi ntaba likambu ya somo boye famille na ye eleli ndeko na ngai ba congolais communauté congolais po bomona na vidéo wana komi taba aza noko na nga propre noko na nga Piroge noko azaki na kini bien nyonso zaki nango kitoko okaki luka vie ake koluka vie na Zimbabwe akomi na Zimbabwe olava na Harare akenda kuvana na province mongwe na kati na Zimbabwe wana nakatanga komi wana ayekuta na mwana mwasi monga na province wana ndoka ne mwasi yango mobali ne azaka nganga mwasi pe biteke mbala za nganga mbala vana na Harare atika mwasi na Zamba soki asali mwa demo kuna na Harare aloki mbongo azonga na Zamba wana nenoko kokenda kenda ki na kota na mwa mwasi na Zamba asepena mwa mwasi yango vani kobima c'est là ba source ne toujours ka ba source que depuis moi mosala tikala wana ezana mibale belé bayaka wana mibale belé bayaka wana basepelaka na mwasi na yo ndi eza jeune na bango na mwasi na yo so basepela mwasi so bimika na mwasi ne fa komiso nyama akomisa ba pigeon akomisa ba nyoka akomisa ba ndeke ndi oncle tanga komi wana asepela mwa mwasi wana ka le jour mena mwa mwasi wana na tongo nango nenoko na sokomaki akomaki ntaba yango moni ngana so na yo soki possibilité ya mutu mo azata na Zimbabwe wana alande na oncle na biso to moni parce nga bakoki akoma Zimbabwe kuna ezate wana ma oncle na ngai propre oncle Piroge. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance peu fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na Michael Josh qui continue de faire confiance. Michael Josh griffe ya mwana mboka oyo soki oyebi Michael Josh te to mbala liboso oyo ka to loba kombo ya Michael Josh yeba ki Michael Josh ezali griffe lokola kaka Versace lokola kaka Gucci lokola Zara siko bango Michael Josh basé aux États-Unis. Kota bongo na site ya Michael Josh okomona ba article ya marque na marque ba costume ba t-shirt ba polo ba chaussures ba catch ba montre nyonso tu ezali tina bilamba ya ba sécurité bilamba ya bato ya ba salon nyonso tu ba costume exécutif nyonso tu ba robe ya mariage ezali bongo na Michael Josh soki osombi yango en ligne livraison à domicile partout aux Alibongo na monde entier. Yaya mokili oye tondi makambo ya kosakana te soki bayebisi yo makambo zoleka na mokili okomona lokola ezali fiction kasi kaka soki esalami na libota na bino okomprendre ke makambo zali koleka awo ezali ya solo. Yaya, to la kisaka bino kala, ça fait, c'était année passée. Comment est-ce que moi si moko boyake kolinga mobali ya batu, ba komisa ki ngombe, makolo ya ngombe na mukila menzoto ya mutu. Et pesinga mutu ko soit batu ebele, ba kanta kezaki fiction, kasita ba mona ki vidéo, ils avaient compris kezaki ya solo. Yaya, télévision et ça la radio te. Tala sika boy, wana et salama ki bongo na ba côté ba Uganda et konso ba côté ya pays mususu kasi oyo et salami na Zimbabwe pays francophone mais concerné
ba congolais moko ya biso ya ba congolais akomi ntaba ngai epesi ngai mutu kuswa tangu batindeli ngai lisolo oyo na bi qu'est-ce qui ne va pas makambo na zomona oyo ntaba oyo azali mutu oui azali mutu bokomona photo na ye ezali koleka wana na bana na ye na mwasi na ye yaya epesi pasi lisolo oyo ezali ndenge nini ndeko mobali na kombo ya Piroger avandaka bongo toto bani abandai ko vanda to avandaka na Kinshasa na Maluku musala ya Piroger zalaka nini Piroger oyo azali na mwasi na bana na yeso ki pe 5 so pe 6 so pe 3 mais bref azali na mwasi na bana papa to benga ni papa responsable oui musala Piroger zalaka nini musala na zalaka makala Piroger asalaka makala asali makala akekoteka makala na ebite eske nzela ya Maluku na ezana nzela okene Zimbabwe partir Maluku nga epesinga mutu ko swa na ebite oui asalaka ba voyage soka soka ateki makala en tout cas on n'a pas précisé eske azwaka makala akekoteka na Zimbabwe to ateka makala na ye azumbongo ake asoyi biloko ake koteka na Zimbabwe to so apo koteka makala akenda na Zimbabwe asombi marchandise pour koteka na Congo démocratique ça on n'a pas précisé boyebi yango biso to betaka lisolo kaka ndenge ba pesi biso il est vrai que noko Piroger akenda kabongo Zimbabwe boyebi ezana bande ko mususu basalaka na système ya Mahomet boyebi système ya Mahomet, prophète. Yesu bisika no akendaka azalaka na mwasi, azwaka bana yaya. Mwasi ya mutu bazwaka tezana biloko bibale ba mikolo balobaka na mokili oyo. Mbongo na mwasi bamelaka mutu mbongo te bosali coopération na mutu sala nyonso tu yo opesa mbongo bokabola ekitage to mutu apesi yo mbongo osalela ye musala sala musala kokende magui te po mabe kotaka mwasi ya mutu a moins que yozala oyebaki te bokutani to mwasi musu awangani nazala nga libre olingiye soki yo ko découvrir ki azali mwasi ya mutu tika kolinga kate olanda mwasi ya mutu parce que la femme de quelqu'un, la femme d'autrui est sacrée. Ata Bible elobi yango okozwa mwasi ya moninga na yote 10e commandement. Là je rends hommage à Bakala Bakuba Papa Wemba. Noko Piroger na Zimbabwe yeso kwa kei linga ake kolinga mwasi moko boya kutana elenge mwasi ya kitoko et puis Zimbabwe ngabana ko kende Zimbabwe ya arrêté Zimbabwe ya ville te babula wayo te mais Zimbabwe na village évidemment tala ya fana kota maluku comme isko cité mon kitoko mais maluku ma côté moi reculé siko du fait que Zimbabwe azoke de ba côté pe moi reculé je ne sais pas pour na business kaka business sanani ko sa nini on ne sait pas akutene lenge mwasi asepe na ye babandi konkumbela on n'a pas précisé est-ce que mwasi wana kende kulinga na Zimbabwe aiseki ekenga sana mobali na ngai to mwasi aiseki na été parce que basi musu ba rapende ngwana aipika sana mobali azoko bomba pona asepe na charme peut-être ya noko Piroger est-ce qu'il y a kataki nini Piroger yebuna ba collection to nini ako équipe Piroger boyebi ke ba Zimbabwe balinga ka musique congolaise makasi tamuso mbaka Piroger yebuna ba collection yeote na linga Piroger mwasi wana Zimbabweyen alingi Piroger babandi konkumbela Piroger bankumbeli akendaka azongaka nzoka sekre ko bima mwasi wana azalaka na mobali na ye azalaka nganga soki pe nganga ye soki pe marabu soki pe nini on ne sait pas tangu marabu to nganga aye kotimbela ke mwasi na ye azobima na congolais moko boye Piroger on ne sait pas est-ce que congolais nganga wana ye aluka ki Piroger ayebisa ke tika mwasi na ngai to aluka ki était on ne sait pas est-ce que po bolingo koma ki fou entre Piroger na mwasi wana Zimbabweyen est-ce que alingaki ayokaki tangu nganga sake tika mwasi na ngai to ayokaki te soki azaki nganga sake tika mwasi na ngai ayokaki te wana kamundu ke koma kamususu kasi kanai kaka tonini eloko nini mwasi wana monaki epa ya Piroger oyo nganga kwa alai kosala yango te epesi mutu koswa mwasi wana peut-être ayebi ke ba congolais basaimbala ba charme ba boga do alandaki beauté ya oncle Piroger e kopesa mbininga na yebi te makambo yango esala makambo ndenge nini ale nganga soki pe a prometaki
oncle Roger akosala ye mabe, oncle puis Roger akosala mabe, on ne sait pas. Ce qui va boire qu'il sort mamako, on ne sait pas. Balali na butuka raboye, oncle puis Roger akie ko pisse. Ce qui pas bona ki nini, ce qui peut nini mbalamoko akomi ntaba. Ntaba ngwa komi wana ntaba te tu ya ko sakalate ya ntaba tambola kate makolume. Oncle Piroge ali ko tambola 4 makolo te azo tambola kaka de makolo mentaba ntaba wala zali mutu ya epesinga mutu koso makamsto mona na mukili oyo pasi ozomona foto ya Piroge wala oncle Piroge ya mimi mwana na ye oncle Piroge bosser kotoyo akomi ntaba epesi pasi ya kosakana te ya na likolo ba mingi te po epesinga mutu koso lisolo oyo yo moko yo ka audio ndenge cousin na ye azali koloba ndenge cousin ali ko expliquer bazana besoin ya lisungi bosunga bango po oncle Piroge azonga mutu est-ce que oncle Piroge oyo akozonga lisusu mutu mboka wana kuna bakotoa les makambo belebele bato mangala mwasi na ye akosala kisi omona bokanga mibino mbale misusu akosala kisi mobali ya kufi doki ezalaka ebelenga na mona ka ya ndengo wana na Afrique du Sud ezalaka Zimbabwe bana mutema mabe na basi na bango kondima te puis basi na bango ba Chelsea paka jume kosa ya kosakana te wana salama na Afrique du Sud awa Zimbabwe moko na Nigeria moko Zimbabwe wana azalaka na mobali na ndaku abota mwana moko nzoka kosaka na ye Nigeria azala mobali te bandi pe konkumbela Nigeria wana bankumbela ka ba Nigeria bolingo fou na esa kabino chaque fois salaka attention homme marié ata na mwasi na ndaku soka lingi libanda bolingo ya mwasi na esi la kate azalaka na bolingo ya mwasi ne intact kasi mwasi oyo ya libala soka me ko linga libanda okomona bolingo ya ndaku koto edimnaka impolitesse bandi yango papa ko remarquer yango facilement Zimbabwe wana mobala komana ko remarquer que impolitesse makamno surtout alandeli aye komona ke mwasi na ye azo bana Nigérian alors yekuto Zimbabwe wana azwa téléphone yemoko abenga azwa numéro pa mwasi na ye abenga Nigérian pas ozo bimana mwasi na ngai oh Nigeria c'est moi je sais ngata za marié abi oh ayesa que ta marié bo likamute sikonga na bengi yo mobile na ye ngai oyo na linga mwasi na ngamingi tozana mwana tika mwasi na ngai ayebisi Nigérian de ngwana tellement bolingo comme déjà fou Nigérian à langue zimbabwéenne ba langwane et pesa kimbilinga melinga alinga ki kotikate ya les hommes vous devez être forts moi si des fois ba na faiblesse akolinga kotikate po aboni koto vie za koto moi ça va dire ko continuer comme balle abengi deuxième fois yo liko tika moi si na gaite ça va okomona yaya Zimbabwe so akendaki wapi jour oyo Nigérian na Zimbabwean ba ke ko sala fête na hôtel yaya bakangama bafungwama lisusu te ezalaka terrible ça s'est passé je crois à Youville bande ko bele à Youville ba yebeli solo oyo ba futaki so 1 heure d'ita so 2 heures d'ita et koki ba maté ba ko betela ngo porte be mo ba te me te bazaya ko kangama ti ba benga mobile wana ya yango selaka soki mobile endengwa soka lingi peut-être akosala bichebe abeti bino bufungwami soki pa boyi akotika bino wana Zimbabwe wana ya aboya kofungola bangwa ba yona yebisaka yunini tika mwasi nango lingi te bosiko banolinga mwasi nanga ye wana siko zo na pesi ye afungola bango te. Mesdames, bandeko, banandiaka te lokole tis Nigeria wana na Zimbabwe wana bakufa bakunda bango et salama na Afrique tachobu yango asiko lisolo oyo ya oncle Piroge yango na lobaki ne bandeli awa est-ce que nganga wana Zimbabwe wana ya nganga abengaki oncle Piroge tika mwasi na ngai to abengaki ete normalement soka bengi te et quoi pour simba te mais plutôt il faut obengie tika mwasi na ngai po ayeba ke yo yebi parce que soki obwa ke mutu so mutu ayebi te mo simba raté je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé na ka oyo ya oncle Piroge kasi lana le cousin na ye neveu na ye ndenga zo expliquer makambo oyo o comprendre yango mokiliza makambo pasi ya kosakana te si la régie est prête ya Christelle audio wana toyoka ndenge neveu ya Piroge ayikolela landa
Voilà, bonjour, bandeko na ngai ba Congolais, communauté congolais. Au bout moment la vidéo on a commis tabac. Aza noko na nga propre. Noko na nga piroger. Noko azaki na kini bien. Nyonso zaki nango kitoko. Oka ke lukavi. Ake lukavi na Zimbabwe. Akomi na Zimbabwe. Olava na Harare. Akena kuvana na province mo na kati na Zimbabwe wana. Nakatanga komi wana ayekuta na mwana mwasi moka na province wana. Ndoka ne mwasi yango mobali ne azaka nganga. Mwasi pe biteke mbala za nganga. Mbala bana na Harare atika mwasi na Zamba. Soki asali mwa demo kuna na Harare aloki mbongo azonga na Zamba wana. Nenoko kokenda kenda ki wana kota na mwana mwasi na Zamba asepe na mwana mwasi yango vani kobima. C'est là ba source ne toujours ka ba source que depuis mwana mwasi na tika la wana eza na mibale belé bayaka wana. Mibale belé bayaka wana. Basepelaka na mwasi na ye donc ndi eza jeune na bango na mwasi na ye so basepela mwasi so bimika na mwasi ne fa komisa nyama akomisa ba pigeon akomisa ba nyoka akomisa ba ndeke nde oncle tanga komi wana asepela mwasi wana ka le jour mena mwasi wana na tongo nango ne nokola so akomaki ntaba yango moni ngana so na yo soki possibilité ya mutu mo azata na Zimbabwe wana alande na oncle na biso to moni parce nga makoki akoma Zimbabwe kuna ezate wana ma oncle na ngai propre oncle Piroger soki voice na nga esala nga bien tout le solution esala bien merci. Toyoka deuxième audio oui tozoka deuxième audio landa yoka audio mususu. Bandeko na ngai communauté congolaise nazali moko na mino ya ba congolais navandaka na Kinshasa toza na problème makasi na famille na biso ekomeli biso ya makasi video bozomona wana oyo ya taba wana bozomona ezali noko na biso propre komona noko Piroger tozalaki na bato bayebi bien aza moto anavala maluku aba maluku noko asala ba cop ne makala ateka makala na ye nzama pambola ki mwa mukela bite akeluka mbongo aluka pays mo bo akenda bima a créer moi pays mo bo pour que asunga be biso bandeko na ye nenoko destinalité na bunda na koma ngota Zimbabwe na pata Zimbabwe na bunda lokola za courage na bunda na Zimbabwe wana na bunda pour que esunganga na kota ba fruit de site na ke ba pays mususu bandeko na nga ya pasi na motema oyo ezali nokotanga komi na Lubumba na Zimbabwe wana akutana na mwana mwasi mobo akutana mwasi yango nzoka na mbali ne mo ya nganga asala mbali ne ya nganga yango asalaka na Zam na province ya Harare ebite batu bayebi Harare eza province ya Zimbabwe asala kuna mais bango mo bafandaka na province ya kati bafandaka na kati ya province ya kati ka ya Zimbabwe ye osala noko pe ka banzela kendaki ayekutana na mwasi ya nganga wana même mwasi na ye oyo nganga wana ayebi te ke mobali nazaka nganga loko akomi ka premier jour bika nde ezalaka bayambi biso pe bakinois nde tozalaka misuka noko akomi wana akelula mwasi ya bato aluli mwasi ya bato mwasi ya nganga bandeko na liso oti na obeta ngo na mpasi na motema akutana na mwasi ya nganga balingani pe ndenge tozoka basouption ya bato ke mwasi wana soko bimikaka na mwasi wana jo wana komisa bato banyama eza bato songo baniau bato songo ba pigeon bato songo bandeke biso ni malchance na biso tozwi akomisi biso noko na biso taba akomisi noko taba kaka noko le jour abimela mwasi na ye noko akomi taba yango moi nazopanza ba video oyo yango moi nazopanza ba voice oyo mutu aza na relation na Zimbabwe asunga biso atanganga moko ibana nganga moko boye oyebani na pasteur moko akokoma sur le terrain pour que asambela noko na biso azonga mutu oni to sola boye wana komi taba atambola lokola taba magi maloba babombeli mais azaka akomi taba yango to senga bato bayebana tala bato bazala kuna basunga biso batasolo batosinde ba numéro bakoma sur le terrain donc tozala ba coordonnées ya bisika zali na adresse azali mais to luka mutu oyo azala makoki ya kosalisa ye to nganga
to pasteur moko aza makasi asalisa ye to tindela ye bakolone mpo koma sur le terrain tozala mpasi na montrema oncle na biso oncle Pi Roger abota 5 bana atiki mwasi awa na 5 bana koyebika rythme ya Congo mobali akendeki koluka mwasi atikalaki na esprit kaka tozela papa soka azwi to ebane to kosala eloko akomi ntaba donc bosunga biso botika biso te yango moi na partage ba voice oyo bato amawa na partage ba video oyo bato amawa so bayoki voice oyo to omoni video oyo esali bino pasi toluka pasteur moko to nganga moko wakoki kozungisa noko na biso azonga mutu parce que pour le moment ti sikoyo azantaba tozosola na ye te toyebi position toyebi position ne pas comme taba mais tozoyebi parce que comment il vit pour asa vraiment taba azolia lokuloka wantaba azovia lokwa ntaba bandeko nanga boyoka mawa wakoyoka voice na mutema mawa wakotala video na mutema mawa bolukela biso ba pasteur to nganga o aza makoki ya kokombi ya kozungisa ndoko na biso zonga ntaba ndoko na so Pi Roger ndina osola lobo na na famille na ye na bana na pembe na ngato vena bango awa azala mwa na liboso za 17 ans yembala za 14 ans ya misa to na 10 ans ya suka na 5 ans donc bosunga biso bo muto o kosunga biso azali te yango muntu sali video to tini video oyo na ba voice to tina téléphone pour que esunga biso merci na bino atise mama kono Sisi babo. Akan jagwe muga uli kana laje ko courage barado fika wele kwa tita ya wele aye don atita aye do aye nado kwa tema don Na mara ni kama kaka tena. Akakula ni kia nake. Baga family. ate asoro Mali lagi mdafa. Kula ni ma ore mumero ma. Nya. Ai kula ai mapoka ko lagi dia. Ama ya kama shaya. Nyoa. après c'est non après c'est le Na doke mu. dod na fan ama fare Sirfi. ya amaro ko ni Gino ko enda wana ko eda. ah Aka na ko nyare. Ah. Voilà. Je crois boyoki wana eneve ndenge azolu bazoluka mutu oyo akosunga oncle na bango Pi Roger azonga lisusu mutu. Moi je crois que ambassade ya République démocratique du Congo na Zimbabwe batala kabiso de bolande biso to kotinda yango na ambassade ce qui possibilité zali bon possibilité za choix clair soit ba pasteur ba ko bonde la makasi buno wa pasteur bolinga pa osenga mbongo pesa mbongo na ke bonde ba pesa mbongo boy ko bonde la pe kuna te ba kende ba luka fi wana ba luka nganga wana c'est tout baye ba ndenge ni ba osala pona ndeko na azonga vie na ye comme ça normal bino pe ba to bo voyager ka soko ke voyager na saka bino chaque fois moi si ya mutu ba simba kate mbongo ya mutu ba simba kate eloko za ya yote eza sacré yeba ka ndenge ya kosimba sinote mabe ekokota tala sika bo epesi pasi Pi Roger atiki mwasi na ye na 5 bana donc ya suka za na 5 ans epesi pasi ya kosakana te boyebi suli solo o to la bino awa o we ranson trakedaki na bulungu oyo mwana mobali moko akoma l'hippopotame atika na mai libela pona nini moya ya kozonga ezali te sika ezopesa pasi pour aller encore plus loin to betela bino pe lisolo oyo papa moko na village abana ekobaluka lion akangaka banyama so ayela mokili ayaka koteka village bomeba ki bapala balukaka lion kasi mokolo ba touriste bayaka babeta lion wana masasi toma beti masaba bo mi lona po ala za mutu ba na liona mwasi na bana ne ba ko lela azala ki bongo mutu so ki bo sunga Pi Roger azonga mutu ya histoire vraie bo moni ndenge famille ekoloba azonga mutu sinote na kidiba kanga ndenge otambo wana mutu so kokanga pe taba niembes bakati ba le Pi Roger yango biloko musto liaka awa ya accept bino video mo awa otolia ba ntaba ba meme njoka ezaka batu omoni makambango
ya boy to la sumi sunité to ndenge nini et puis si passe ya kosakana te. Merci na Chris Larise Pelende réalisateur à émission oyo yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende ozali bongo na régie. Merci na Mamari Naomi Larise Pelende coordinatrice de la chaîne oyo. Tokutani prochainement na numéro monsieur Radio Le Collé Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo compagnie ya sécurité lokola kaka bakonzi ya mboka balobaki kolinga kate ozonga na mboka maboko pamba ya yo za diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba. Non, nous devons créer les emplois. Tala Patu a créé compagnie munene soki ba compagnie ya sécurité zalaka ayeko baksa moko liko ba compagnie ya sécurité wana CMS Cruche mondiale sécurité. Tala cruche mondiale sécurité yo mutuzala ba activité na yo ba église ba école nyo soto olingi ba sécurité ya solo o pena ba vimba o soki likabozali ba yaka intervention na ba équipement ya haute technologie et outil bongo États-Unis d'Amérique. Donc vous contacter Cruche mondiale sécurité oyo na moins cher ba ko pesa ba service ya kitoko escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors bobenga Cruche mondiale sécurité ce que vous avez le numéro de bango te bobenga biso ko en contact na Cruche mondiale sécurité ceux qui vont signer contrat beaucoup soit gratuité à jour moko félé comprendre tala ba promotion oyo Cruche mondiale sécurité asali pona bino voilà.